Bisogno stato sabone nascere mako Madia Star TV etala mamunate bato bandima Christopher Songo andima Tati Hilenda andima Angel Loué andima Madia Star TV Shalakita nascere suivi Madia Star TV Shalakita nascere suivi. Le grand collaborateur Christophe Songo Nakata Madia Star TV Levé Kiko Kikondambuta Papa Social Tadi Hileda Angel Loué la mignonne Bisoni Soto Sabone Nachene Mako Madia Star TV Etale Mamudate Bato Bandima Madia Star TV Zambada Media Olinga Bagaba Miss Bapid Naba Théâtre S'abonner. Question au papa et autres question na bouli question bi bouli et question na bouli et ba question na ba chrétien na ba parole na ba pagam te biso ne surtout OK o mona ke batu no surtout baza un peu mutu ezo bouger baro mais et pas na hôtel mais oza flamme bon va déjà comme flamme comme on est là na ma futa la mutu donc ya zana akofungwa ko solo na biso makamuzo leka na kati ya polygamie papa na bono poser ba question semaine passée au Sukaki côté la polygamie ezali mabe mais ce total na Nouveau Testament polygamie ezali bien ce qu'on pona na Nouveau Testament babi que polygamie ezali mabe na peut ce qui okoyi ko solo la bande ko bazo na biso. Merci Mawa Biastar, merci pour la émission d'ailleurs, merci pour la régie Jojo na kati régie a osalisa biso pa osamusa monene nzambe ya pambola biso yeso aza bien nzambe osala ki toza toujours voilà to répondre à quelques questions oyo ezo pour déranger l'église corps de Christ. Parce que corps de Christ est vraiment dérangé. Comme on a une image, surtout il y a un mariage légal, la catégorie, il y a un homme de Dieu, deux femmes à la fois et tout. Donc voilà pourquoi il faut le sur la polygamie. Parce que la polygamie a causé beaucoup de problèmes dans la société. Ceux qui merci semaine passée je crois to pesa qui va réponse tout à qui va to épingla qui va point là polygamie où ça dans l'Ancien Testament et comment est-ce que Nzambe a d'accord puis a d'accord l'Ancien Testament voilà et raison ni pour ça qui m'a cambo et qui ndenge kindelaki mais dans le Nouveau Testament selon question là yo dans le Nouveau Testament Bible zo la bisoké Bible est beau à polygamie. Pourquoi Bible est beau à polygamie? Parce que déjà, pour expliquer, on déjà la semaine passée, depuis les anciens testaments, Nzambe a dit à Moïse que tant que Israël va besoin roi, tant que la posé à roi, roi wana a qui jamais azala mobile à basibé. Roi a jamais na droit ya kozala basi ebele. Voilà. Parce que ceux qui ont la basi ebele, basi ba ko dévier motema na ye. Vous comprenez? Parce que moi si azala puissance ya influence. Moi ça botamment la force na puissance ya influence. Moi si nyonso alors la force influence. On a basi ba lo avec autorité, avec pression, avec foi mo parce que maintenant la capacité on a à influencer l'autre. Alors Nzambe aïba qui est le roi de la Katiabasi. Alors il y a un roi à l'obi, mon bébé que roi à cause de la base de l'été. Mais tout le monde est roi David, tout le monde est Salomon, la base de l'été. Nzambe a quoi prouver qu'il a monté. Parce que selon Exode, la Bible a été ce qui m'a dit moi si mon sous, abala naïe. Mais moi, si on il faut traiter égal à moi si mon sous. Donc, si il faut traiter égal, c'est difficile.
Et c'est difficile, pourquoi? Parce que sur on les a mis dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Sur ce milieu au BEM fait, il faut se mettre au BEM fait. C'est la même série. Au ce milieu et là-bas jaune, il faut se mettre dans la paix jaune. Donc aux arakoto deux fois, on a pu faire dans la deux fois. Auto au lié, on a pu faire lien. Au kokamote. Au kokamote. Alors nous avons été à zopix monter loko. Aïe qui a raison pourquoi zopix monter loko. Aïe bien loko ya ça. Déjà le téléphone nous en a yango. Avant téléphone comme à la boutique, batte kango, et si ba testa qui yango déjà avant que tu batte combo ya Apple, il y a iPhone. Donc ba tester que le téléphone est dans la capacité il y a 8 heures du temps, il y a 9 heures du temps, mais 8 heures du temps à batterie. Ba tester nyonso, si ma batte on la marché. Ça dit que ceux qui yo on va le charger en haut et comme il a 100 au leki. Au leki si ba heure, on va même sa téléphone. Voilà. Et vous allez pendant 6 mois, 7 mois, une année, 2 ans, mais vous bébé. Voilà. Donc, ils ont des mots comme la polygamie, nous avons appelé qui s'agit déjà. Alors, nous avons appelé déjà une loi, à l'objet de loi, à cause de jamais la base ébélée. Maman, il y a ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, au monde que la Bible est bien la loi. Bible le dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire qu'il y a un Ancien Testament, roi à cause de la moitié ébélée, sacrificateur à cause de la base ébélée. Voilà, c'est une loi standard en Zambatiaki. Mais Batoubabuka qui a parce qu'on a le Nouveau Testament dans notre pays. Bisonios, pour l'Ancien Testament, on ne se marie pas loi. On ne se marie pas sacrificateur. On comprend? Mais dans le Nouveau Testament, Bisotosa, un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que mon a sauvé Bisso, Jésus-Christ, as un roi. Bisso ton dit mais le roi, tu commis par roi. Il y a un bien à Jésus, les rois des rois. Si koyo, Bisso nyonso, Jésus-Christ est un sacrificateur, Bisso peut te commis par sacrificateur. Donc, mon nyonso a mis Jésus à sacrificateur parce que tu as adorer les sacrifices. Tu as élever les sacrifices. Nous sommes des sacrificateurs. Alors, si on a la Bible, au moment où dans le livre, il y a Timothée. Dans le livre 1 Timothée, chapitre 3, verset 2. Sur 1 Timothée, chapitre 2, chapitre 3, verset 2. Bible Zoloba, responsable de l'église. Il faut pas dans la marée d'une seule femme. Responsable de l'église, il faut pas dans la marée d'une seule femme. Voilà. Ça dit qu'à cause de la base, et belleté. On comprend? Déjà, bateau va servir une zambe au cause de la base et belleté. Et pourtant, il y a que bisognos dans quatre églises nous servons Dieu. Nous servons ensemble. Parce que tant que tu as besoin d'adorer, tu servis ensemble. Adoration de ça, on a dit que tu servis ensemble. Donc, tout ça, la droit, il y a deux babordes. Trois babordes. Donc, polygamie est non acceptée. Il faut être fidèle aux mari d'une seule femme. Alors, dans 1 Pierre, Bible Zoloba, soyez saints comme moi je suis saint. Vous avez un centre local en Nzambe dans un centre. Donc, vous avez un peu à partager afin que les gens comme Soussou, Oyo, Obenga, 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 polygamie, Oyo, accompagné dans l'autre temps, Soussou, Ayoka, na Yemoko, Makamboto, Lobawa, Bongo et Sungaï. Voilà. Alors, dans le Nouveau Testament, Bisson ne sera pas sacrificateur. Si Pierre dans le Nouveau Testament, soyez saints, vous allez saint tout le monde en aïe, nazali, mon sang, voilà, nzamba za mon sang. Ça dit que la carte de sainteté, il faut aller là pour vous allez monter mon. Vous allez battre mi balete. Or, un roi à cause de la basi et belete. Parce que mon thème et vous allez détourner. Sacrificateur, bah ici sacrificateur, il doit aspirer à servir une zambé, il doit avoir la carte dans la zambé, tout, il faut avoir la moto dans la moitié. À la fidèle mari d'une seule femme. Donc, Babiloko et Nyonson, les hôtels s'habillent déjà, que dans le Nouveau Testament, question, il y a mariage, il y a polygamie, et ça déjà effacé.
Papa, nous avons une question au retour de banque. Na Bible dit que roi à cause de moi si mon côté et pardon à cause de la base belé tu peux mettre monter mané à doubler. Quand les papa retour de ba que ne imagine yo za na base 5 be base 10. Ngana lingi kuna jeep lingi jeep no mais ça pepema. Si ko so totali koto ya ba na basali ya nzambe Bible peut que bon sala ya nzambe okokoza la jamais na base belé moi si moko. Sikoyo comment si ko ba lobi ke kuno mokonzi ngo ba ke ba konzi nde ba koza na mwasi moko ba sala na mwasi moko ba to ba ta passer ke o ba za libanda o to mona ba banga ka nzambe te ba on ba so autoriser à ko ba de ba ba obendeni. Ils sont pas autorisés selon la pensée originaire ya nzambe. Pensée ya nzambe ya ibandeli eza mobali moko mwasi. Voilà. Dans le livre Éphésiens chapitre 5 verset 22 Bible, apôtre Paul a zolobela sur relation entre moi et mobile. A zolobela jamais relation entre basi na mobile. Non. Basi et belé na mobile. Non. A zolobela relation entre moi na mobile. On comprend. Donc ça dit que même si aux païens, on n'y a pas Bible, mais il y a ce que nous appelons la loi, la voie de la conscience. Loi ya conscience na voie ya conscience dans la kati ya mutu nzamba placer on na kati ya mutu ata ba sali mutu opération ba fongole mutu ba mona wote ba fongole mote ba mona wote voie wana yo yebiso ke basi mi balé okokate mi balé okokate voie wana yo yebiso parce que tala ba chinois comment ils développent oso mona chinois na basi mi balé na basi mi sato mais tala ba discipline bazana otande baso ko en français. Parce que le problème que nous avons, c'est ça que même bateau, il y a des chinois, des bouddhistes, il y a des disciplines. Il faut comprendre que mi balé mi ça tout et on se donc moto, il faut avoir conscience et comprendre comment est-ce que ozoko kemba dans la base mi balé to mi balé. Donc c'était ça. Voilà, bande konanga si to l'a dit bien et papa Flamme a expliqué. Donc yo zawa no mona ke non aza na mbongo na ngai mbongo na ngai désolé sa base na na droit mais ce to tena ma commune bi ke mobali oza na droit te oza na base mi balé mi sac pamba te mutune oza la doubler ce ko comme ba papa belé mutu oza la doubler yo mona ke oui oza pas premier bureau ozoli ofandi mais na minute mkete bomoni ka deuxième bureau benyo na minute no koma agité olukoti ka table na yo ozole na famille na yo aloke libanda na minute omoni ke ozo gérer moto ozo koka moto yango bible epekisa mi yango bible epexi biso merci beaucoup papa ozo sur la vraiment nkati na yo na si ozo aider ndeko moko yo ba binde ko na ngai partager o s'abonner o peut donner le monte mais c'est tout ça ka opona kosunga biso ba toye ba tomo na ke no so na za na mbongo na nga il faut na za na ba de baba ba to baba ma bible epexi biso. Merci papa. Papa on a tout ba question le soso. Ngana za ka na tout ba question ce que faut funga mais faut solo là. Papa te to bi ke to solo là mutu za ki baba akubimisa ka o za kati na ye. Dans le coup les missions ça les missions to solo là. Donc yo ça il faut bimisa kati na yo. Voilà. Papa parce que on a tout la question moko boy. Ba papa est belé. Pour la nini et l'eau pour Sarah Bango na polygamie. Ok. Merci pour la question, Abia. Au moins, il y a l'eau sur la vie et dans la cause. Voilà. Il y a des vraiment. Dans la raison où il y a des mon enfant na ye moko, maman moko afana na ye moko na mobali na ye. To moi si moko mobali moko afana na mobali na ye et l'eau oni ne poussé ye abima libana. Voilà. Ils ont la raison ezali. Papa wana masolo là vraiment. La raison ezali. Todo solo là, na yolongo. Raison ya liboso, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Je crois semaine passée, dans Amérique, vous peignez beaucoup de choses, on a touché même quelques raisons. Mais la ligne il faut vendre, pour tarder les colonnes en haut parce que les mecs est aux zones à alors. Naba raison nyonso oyo eza tellement ébélé mais to meka kozwa taka moi ndam et pour to pesa mutu moko idée à comprendre pourquoi mutu akokota na kati ya polygame raison ya liboso na ko pesa cause à la situation économique omoni situation économique etindaka mutu asala makambo oyo
akana kosala te na vie mama bia soko lingo tester moto surtout moi na mobali soko lingo tester moi na mobali pesa ye pouvoir pesa ye mbongo pesa ye pouvoir pesa ye mbongo pesa ye mwasi otala soko pesa biloko wana mibale to misato oyeba eta motema na parce que pouvoir na finance etinda la moto abakisa mwasi au moins une situation économique ya bato o baza ba indiscipliné soki abandi kozwa na vie na ye bozwi wana tellement ekomi ebele tellement aza na yango tellement na simba ba monta ya ndenge wana te na vie na ye ekoki kobulu yeke mutu na ye ozomona soki ebandi obulusa mutu na ye akomona ke non il faut nazwa les riches de l'ancien testament soko otai malamu bande kozwa basi ebele mpo balakisa pouvoir économique bana ozo comprendre tala moto lokola Salomon azalaki na mbongo ebele aki plus riche plus puissant alors la richesse na ye il fallait azwa basi ebele tala akenda ntina niveau kozwa reine de Saba aki reine na bima na ye abota na ye mwana bana na bazali batontonga basilasi oyo baza na Éthiopie baza bato ya descendant ya Salomon baza baisraélite c'est-à-dire que mbongo ekomema mutu na vie ya babor mibale misato minei c'est-à-dire que mutu amoni ke ezweli na nga ekomi mingi na koki sikoyo tala papa moko boye azwi promotion na mosala promotion azwi akomi sentinelle on comprend sentinelle a mutu moko mbongo bafuta ye $100 par mois oyebi $100 na papa azwi mwasi mosusu $100 azwi mwasi mosusu c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont une situation économique qui a une position moins bien et permettre que aluka azwa mwasi mosusu et ça aussi na batu mosusu lokola basi wana mingi na ngamba mibali et puis mingi na ngambo ya basi o bazana ba possibilité mais basi mosusu o bazana mbongo te bana possibilité te azomona situation bazo vivre na ngona kata ndako eza déplorable lolenge bana bazo vivre situation zo ke malamu te mobali aza pena na ba moyen bien te à comprendre soin na bango akoko luka et ko tinda ye abima libanda donc situation économique eza moko ya ba raison oyo et que pour pousser moto na vie à polygamie soit abimi parce que azana mbongo te azoluka moto oyo azana yango to azana yango alingi a dépenser yango ozomona mukolo mbongo ali mbongo na ye parce que so mukolo mbongo ali mbongo na ye boko discuter te parce que eza mukolo mbongo ali mbongo na ye donc moko ya ba raison wana eza moko ya ba raison deuxième raison eza stérilité maman stérilité eza moko ba problème bia star oyo ekoki ko mema moto na vie ya polygamie c'est-à-dire que akanaka te na vie na ye ki a cause la polygamie même moto oyo azokende polygamie à cause ya kozanga akanaka te na vie na ye ki akoma polygame tal lokola regarde comme la Bible nous dit cette femme samaritaine qui avait 6 maris la vie na ye akanaka te tango mosusu ba circonstance sa vie emeni na kati na situation alors awa toza na moto oyo aza stérile lelo bato baza ba stérile eza rare omona bato bazo vivre roi ba Zacharie pendant toute leur vie baloba ke tozala fidèle l'un à l'autre tinzambe ayoke la bisoma eza rare maman et bato ande wala basila na mokili mais tozala quelques ans au bazali nanu et tozobetela bango maboko bravo nzambe asalaka. Il y a un jour, Nzamba Lola a osana kata bongo inabino. Et moi je crois que le miracle n'est pas encore
et si les noté, nous sommes capables d'honorer bino, d'honorer foi na bino, d'honorer fidélité na bino, pour rester fidèle parce que mariage il faut y pas et ça pas mariage les nous deux personnes au bailler ensemble. Tout le monde a battu ba bota bana ba kabona. Tout le monde a battu ba boulumuna ba bimisa ba lebele mais il va les vendre. Voilà. Ça dit que oko ko yamba basé mais belé croyant que ou bien ko pesa moi sur basé mais belé croyant que à garder dans la carte de mariage et ça déjà ko banga. Voilà. Ko banga wana bibi et loko zo banga komela. Donc ça dit que loko zo bombarder bana quand c'est qu'il y a on te garantir les balles les kufa. Voilà. Et vous menati. Et la plupart des mabala wana est vandati. A te vandi 20 ans souka et kufa. Ça dit que stérilité et ça moko ya ba raison oyo moto aza fidèle et pas partenaire na ye. Mais azomona ki depuis ba banda ba obotati. Batali na nzoto mobali tant musu mobali aza bien. Tant musu mwasi aza bien. Mais mabota ezoyati. Et au monake mobali tant musu ko influence dans la famille na ye que non kende robota libala. Moi je connais un ami qui est mort, un ami pasteur autokufa mois passé. Je crois à un mariage naé na moi si babota raté et tout ba ko loba ba loba ah c'est qu'il y a bota raté ba soutien moi ça pas mon bali a bota raté au moins ba biloko wana même les hommes de Dieu ba za ba victime na yango ebele victime na yango motema ne ko quitter autokufa to moni ba mi balé ba bimi bana mi balé bana oye aboti moi ça yanda kwa yeba ki aboti ayeba qui a boti bana mi balé li bana on se comprendre ça dit que à quel niveau pour prouver batuke na bota na nga au moni makambo yo stérilité et ko pousser montu na vie ya polygamie vie o ya kana ki posalate mais à côté na katina tout ça même na mibali oyo batinda mibali na bango kende ko bota libanda o memelanga mwana na katanda. Nous avons le cas de Sarah. Nous avons le cas de Sarah dans la Bible. Sarah o azali mama ya biso nyonso. Mama ya kondima ya biso nyonso. Atinda Abraham. Et on a le qui me bat de l'émission, on a dit moi si ça influencé. Ça dit que si on a moi si on a incapable à influencer mon bal tu n'es pas une femme. Parce que il faut comprendre que la Bible va le dire normalement mon tabala moi si mais mon tabala la femme. Et babala une femme, une fille. Babala une sœur té. Babala une femme. Ce que la différence c'est papa une femme, une fille na femme. Une fille aza o azokola. Ah, ok. Non, nous autres se développer. Azabe la posa mabambwana. Sikoyo, une sœur, azamoto jeune femme, azamoto yo oyo, asa akoli. Mama kamunyo se za déjà wala. Mais sikoyo na kata motu awa na na qualité. C'est-à-dire que azano prêté pour la côte na libala. Mais une femme azamoto oyo, asa bongi akoli na nzoto, akoli pe na motu. Parce que la Bible dit celui qui trouve une femme. Balobi que celui qui trouvera une femme dans les mariages. Non. Balobi celui qui trouve une femme. Yawala di ozo lingo bala. Mobali wana na ngambo wana azo se préparer. Azo bonga pour azala un homme. Siko yope il faut obonga pour azala une femme. Voilà. Yazo bonga azala un mari, yo bonga azala une femme. Parce que ce bonga mité et vous allez que celui qui a trouvé cette sœur a trouvé les malheurs. Voilà. Donc Abraham, tout le monde a dit Abraham a été influencé et pas Mosinaï. Mosinaï a influencé que bota servante nangai. Wow. Au monde Abraham a quand la polygame était dans la vie. Donc moi c'est un poticien na kata polygame. Donc à quand la polygame mais à comme polygame, à comme il a débat d'abord. Tout simplement parce que moi si a influencé et à ça les locaux et ça à l'encontre il y a volonté il y a nzambe il y a ngozomona lelo tout ça la trouble fait tout ça na musulman et puis tout ça la biso ba chrétien ba juif parce que Abraham prophétiquement abota ba la misak abota ba juif abota ba chrétien abota ba musulman on comprend donc ça veut dire que awa stérilité c'est tout un problème il y a wana neko oyo stérile garder libala. Voilà. Garder libala za lesika moko nzamba za capable ya kosala un miracle. Na ministère na biso tomoni nzambe ko pambola bato. Na nzela musala tozo sala nzambe ko pesa bato bana, ko pesa bato mapasa,
nzamba aza capable ya ko restaurer libumu na yo ya ko restaurer sémence no ya bana mibali ezwa makasi mpe eza na capacité ya kopesa zemi epai ya mwasi. Donc wana eza deuxième raison. Troisième raison eza ba stress na tension na ndako. Papa wana vraiment solo là. Point wana solo là papa. Mama bientôt solo là. Parce que raison wana point wana eza moko ya ba point moko tozo vivre na kati ya poto. Même dans le mariage en Afrique, partout. Omoni nakati ya libala beaucoup zala mbongo ezali. Mobile a limité, elle a très discipliné. Moi c'est a limité, azalepe très discipliné. Bazani la bango pe mbongo, bafana la bango ensemble, bakangama la bango bolingo na bango zo unir bango. Bobota na bino, bana be bazo botama, vous avez un problème à bobota te. Mais le problème est au coma que moko na bino azo poser à kobima libanda et ça stress. Wow, stress. Ba problème est au tokuta la na kati ya mariage. Mariage est la pression à mabia. Il faut piquer bino go piquer bo makasi. C'est-à-dire que mariage est la pression moko surtout mibali ba ko la pression. Au moins les gens mibali belé ba benga ba impuissant, ba ça ba impuissant. Oh, papa solo là. Mibali belé ba impuissant, ba ça ba impuissant. Parce que normalement pour mobali sangana mobali il faut moral les amis. Voilà. Pour mobali sangana mwasi, il faut moral les amis. Parce que nzoto ya mobali est dépendant de la morale. So mobali dans la morale bien, il a stressé, il a la pression dans mon tout. So aye pas na alléluia vous allez. Wow. Et vous allez alléluia. Et vous allez amen. Parce que c'est un fond na déjà au bébé. Ils ont au bébé. Mais ceux qui y a un monaka basi musuba mitunaka, mibali musuba mitunaka neni so nazala yo, nazala ba amen, amen, amen. Mais ceux qui n'a que epai kuna naza alléluia. On comprend? Pourquoi aza alléluia? Parce que kuna bazo traiter bien. Bazo tiaye à l'aise. Wow. Beaucoup de hommes, beaucoup de femmes, comme lelo, polygame, tout simplement parce que na kata banda kuna bango bana kimiate. Wow. Donc maman, ozo kanga lelo, tia mobali wana kimia. Tiaye à l'aise. Pesa ye paiement ko boy. Asa de parfait. Mais ye ko la ko pesa ye mwa kimia. Omoni ata mutu soka ke musala. Awuli la raison wana. So mobile a comme traîner dans la boutique, il est au monde dans la boutique, dans la West Green, dans la boutique, dans la salon de coiffure. Depuis avant qui wana, azo ka posa mon télématé. Kolo salon de coiffure pour tout ça bailler parce que avant de les quitter, il y a des clients. Yes a katasuki 2 semaines passées. Mais avant de wana azo beta les solo après les solo. Les solo ne kwana boy baki aoki manda. Voilà. Azala posa azo wakana ndaku soki batos balali. Yemo ba mi koteli amilambeli fufu ayibola kolamba fufu allié akekaka amatina mbetu alali mutomta pesi moko. Tout simplement parce que à comprendre que awa na la kimiate. Voilà. Osomo. Somo bali akomoki mandako. Akomoki no luka refuge ailleurs. Ça dit qu'il y a un problème. Wow. Donc yo za mwasi lo bana pour na kota babasi. Pour na solo là. Mone loko papa Flamana anyati mibale belé otoma mibale belé otobake ba ko ba alléluia. Eza pour la mibalité. Eza amen. Bon amen. Amen alléluia. Amen voilà. Donc on a la bien en cas somo na chiluba, comme c'est pas ça luba tu as touché ma corde. Voilà. O mona ke muta koma na e alléluia. Ko so to la ndeli bien eza ba cause na biso basi. Basi biso toujours pousser mi bal ba comme alléluia amen. Mais ceux qui vont pas la déplacer et si comme sous ne peut pas faire un tour ba au mona amen et télémi. Et ngolo ba ke bere de belé biso basi toujours ça na ndaka mabala. Eza la ose ozo talanga. Ose oza prophétesse, ose oza diaconesse, ose ta sepe maman sepe nan. Bere de belé toujours ça la yo mona etina ngana biso comme ba polygamie. Il y a un moment où tu as dit alors pour faire kutu azala na kutu libanda ke azala katanda kene imagine mama yo libala no ozo on la passe ba musu bazala papa mabala ebele bazo on a facilité te ba mata ba ngomba
donc on a que on kami mais pour tout ça ça na kami na été automatique à coup de mbal mona nzela ka suye ka bulelo après une semaine à bali ba kaneza eza mingité mais yo sikoyo o humeli mingi mabolongo tant ce que tout ça va flamme et ba prier à Tunisio mais ça ba peso libala wana le ko c'est 5 ans 6 ans 10 ans ce que pourquoi tu vas papa pression na ndako moi makamsu biso basi papa fait to zonga kasima moi ba réalité mususu biso basi tozo sala to na mi papa be influence on a encore ce papa be influence moi ça c'est la montée mais tellement que azoyo ke ba ninga nga kutu ba na kutu ala ba fufu bona bo tom so ba na ba fufu ba na za na sala raté azana na to ba fufu c'est comme ba lo azo ke le musala ba maman tout ça quand même ba honnête aucun musala na tongo papa yo zo ayi alembi yo l'habité c'est que papa ba na la ba fufu be biloko na mi to na to ko ozo moi petit moment na sima comme que papa n'a pas une polygamie bible pekisa parce qu'on a la fumoli ba porte et ça on a eu photo chance papa continue papa non parce que beaucoup de portes sont ouvertes biso to fumoli parce que ma maman ba fola ba porte wana ba ça opportunité pa ya papa abima ke ko se satisfaire libanda aluka moi mutu moko boye ya kopesi moi kimia libanda omoni même aussi ba maman mosusu les gens vont stressé. Je parlais avec une femme. Abi, mobile na kendaka musala ta musu 6 mois. Asa ba pani ba compagnie à pétrole. Elle musu 6 mois na 6 mois. Au moins 6 mois wana au fond de la porte. Au moins moi si wa kana ko la polygame ta comme polygame parce que ça stressé yemo ka na bana. Ba sentiment ils ont tout arrêté et makamwana nyonso ils ont provoqué ils ont tinda montu abimaliba et beaucoup de conflits dans le mariage musu pa maman on va na kata mariage au qui somo ba so na chaque semaine ba disita chaque jour comment on peut cause appel problème spirituel il y a des problèmes spirituels il y a aussi problème il y a compatibilité c'est-à-dire baza batu baza nenge mon côté et ça problème va démonter voilà. Mais baza bato yo ba na caractère mon côté personnalité différente si vous avez un problème à personnalité différente et que vous avez passer pour pouvoir vivre ensemble yango mona ba mariage a moi les aki le loba soigni lobi ba soigni le loba lobby ou à lobby à comprendre était ou pas lobby muso à comprendre était donc beaucoup de ces choses ils ont ça là qui ba stress wana est causé muto luka repos ailleurs au moins on va comment passer temps et libanda to moi ça comment sundola bana comment passer ba temps mingi libanda et babiloko wana nyonso vérifier car ceux qui sont bien et tout babiloko wana nyonso et ça là que moto akoma polygame oyo moi connecté na non akana wote na vie na ye akoma polygame parce que azala ba problème na kati ya famille oyo ezo aider yete papa surtout pas problème papa solo la prise papa beaucoup de problèmes à couple ils est belé ba problème ba discussion il y a na base belé ba problème belé il y a mbetu ba problème belé ezali il y a bana ba problème il y a finance même to ozonga so na point ya finance ezaki mobali a pesa eloko te na ndako mais asalaka azwaka mbongo ozomi tuna salaire oyo azwaka soki oza na projet moko boye ke nazosala projet moko boye soit tozosala construction d'Afrique soit tozosala bomba mbongo mpo tosomba ndako na poto mpo tosomba voiture to bolingi bosala makambo ya libala boyokani ke non ok yo ozwa soin ya ndako nga na bana koépargne mbongo na nga esala eloko wana ça va mais sikoyo yo oza na projet moko te oyo ekobénéficier toute la famille parce que projet fait bénéficier mwasi na yo et bénéficier bana sikoyo soki projet wana ezobénéficier bandeko oyo botama na bango mais na ndako na yo opesa eloko te mozocrée stress c'est ça basi ebele baza na se ya stress ayebisi yo mama bi basi ebele balaka na stress basi ebele bafandaka na ndako boye basala eloko te stress eza makasi pourquoi parce que il faut abokola bana il faut abakisa mbongo il faut asala nyonso mokili ya kala toyebaki eza mokili ya bapapa
le chanza. Le comment maman comment pas si ba. Donc maman yé moko il faut ça la nuance au moins bilongi maman mini bilongi beba. Bakasi papa. Bilongi comme stressé comme bilongi à pression tout simplement parce que papa ça on a mais à sa garçon. Papa ça on a mais ala pour ça ba lesayi ba latisayi ba salele makambo nyonso. Na transport na yé moko bima il faut asenga pa ya maman. Ce qui bana ba yé pa ya papa toi là ba sapato kimi pour qu'il n'est pas ya maman. Papa toi ça la poser ya mbongo ya transport pour qu'il n'est pas ya maman. Papa to moni neti courant na ndako sili maman sali. Donc yé moko papa azo déléguer autorité nyonso pa ya maman. Mais ce qui lobi maman na atio musabi. Ko discuter ta. Voilà. Ko discuter ta parce que yo oza papa oyo au la responsabilité à mettre, au créer stress dans ta vie. Et bah stress remarquez un père qui ne travaille pas. Un papa où il a ça la raté à la marathon à la depuis ton petit boutou à la 3h du matin à la théâtre de chez nous. À la mabouki, à la film pornographique. À la mettre 4h. Moi si avant d'aller depuis 22h 23h la matinée à mettre 4h mobile à matin. À ça stressé déjà. Très stressé, tu n'as qu'est-ce qu'il fait? Parce que les balles à routine en haut, nini. On se comprend. Donc, Babylon, Kowana, tant que mon bal à mon matin, à mettre à sa fatigue. Ah, ça, c'est l'autre. Ah, ça, c'est l'autre. Mais non, ça, c'est l'autre. Mangungu. Si vous imaginez, na tongo, maman, ou à la fois la maman qui est dans la classe, papa, dans la lit. Maman, tu as ça dans les devoirs. Maman, tu as ça dans la nuance. Alors, dis-moi, est-ce que maman a stressé? Il y a un moment où tu as Amélie, Mokola Boaka, bouf, les balles et Koufi pour des bons, Ataba pasteur Baye, Ataba Tima Bolongo, Bozombo de la Nzambe Sala, moi si on a quand même monté ma vie en Koka sous-souté, et si les néons. Papa, bête, c'était bien, tu as basse, non, yosa, tu as basse. Parce que papa. Parce que la bonne locola yo sur la mine a passé la personne sur la mine mi balle. Bunda non. Donc non le bané pour to le ba awa. Oui, ba chef de belé biso to zwa ka cause ba papa. Mais ce totali en réalité papa rebe na sona ben mingi papa. Donc la que pour le gamin zo ko ba mingi bande ko na basi pour na biso ba maman il faut to changer. Au mona papa zana assez les formes na e a bengisi moi sine na Congo ba e ba boti pe ban. Papa do sala ma do sala partenaire to kabula ba ni sala. Mais maman comme na maman papa quand on doit acheter dans sa calée. A comment on peut la papa? Pas à fatiguer. A comment sala. Voilà. Vendredi caca. Vendredi caca. Papa comment ça va vendredi les kebeli. Vendredi papa ça. Vendredi à pesiter. Voilà. Oh mon, c'est comme on a papa ce qu'on comme Québec maman comme on bonne la maman. Papa a tout solo là. Ils sont tous solo là. Maman tout solo to sunga maman mo bazana mo nonga ke no mobile na zana a ebi nzambe za ke nazo kangele. Non. Oh comme ça mobile na yo polygamie. Au lieu de sa flamme salaire au bon de la bande de mikumbe se bele moi mikuma mususu zo ba démonter si on fait tout changer. Papa on a que moi si azana comme ka tela mobile. Le lot est vendredi samedi. Quand on a mis toi la mobile peut on a que azaka mena crainte nzambe a combien ni full time. Na overtime papa. Comment on a batamo moi c'est pena à la pena lobby. Bon, aussi ici. Aussi ici, au Kitty. Donc ça dit que ces histoires on doit en parler. C'est ça. La foi défiante toujours croire dans ma famille. Voilà. Il y a toujours croire que ma famille koko vanda est commis assis. Alors les gens biloko mususu oyo et cause à tabouté. Il faut to beta de solo biloko oyo pour esunga ba couple. Parce que ba couple bele bazana ba information té. La Bible dit mama biya ko pimela moningate. Apôtre Paul Azoloba. Abi mutu mon côté a pimela moninga. Parce que tant mobile wana za la kema azo la posa na yo au PCT. Premièrement, il faut moi ça yeba que sexe ils a besoin pour la mobile. Ils ont le droit de to ba posa mai. Ya ngo mona mobile posa mai o mela mai et pas nyoso na nyoso na ndengo lingeli ya. Donc posa mai ya ka to meli masala ndenge na to meli jindenge za la posa mai. Ya ngo mona mobile posa ya sexe ils ont démonté. Pour ça, c'est que c'est démonté. Mobali nyonso kubandana mobali ya liboso tina mobali ya suka kobota malelo
sexe ils ont besoin ils ont eloko ils ont la katia montu il faut assez satisfaire le la maille donc ils ont été dans la démon non dans la démon parce que ceux qui ont osé pimer sexe c'est-à-dire osé créer ba stress parce que ba stress c'est osé créer par mobile wana osé formuler la porte abima à que le comme polygame osé comprendre si que lobby et comme un problème à ma bolongo on va le bon de l'ensemble ou à pambola qui on a des balles mais yomoko mama on crée stress dans mon temps mobile et ma pression au sous moi ça m'a yélé à soutenir le projet mobile mobile ils sont dans le projet il faut soutenir si vous voyez pour soutenir le projet mobile aux zones ngaka mbongo asunga asala makambo famille ba mibali musuba ba mibali ba kansala lobby voilà au kansa lobby au kansa lelo donc aibi que lelo biloko to zo lelo to liango et que na wisi mais ceux qui lobby to tongi mwanda kuna biso bana na biso lobby ba otika la mala biso to kozala na mokilo libela na libela te to bongisa lobby ezamala lelo to so kufa ozomona même que ba assurance vie ezate très important c'est important même dans la Bible moto lokola celui qui a bakunda Jésus Christ Yesu bakunda ila tombo ya tata wana ozomona pourquoi bakunda ila tombo ya tata parce que tata wana j'ai oublié le nom papa wana azaki déjà na tombo na ye a préparer que aibi ki na okufa na candidat du roi donc à préparer déjà nous devons avoir des assurances si vous soyez aux olia biloko nyonso mbongo nyonso ozolia ozokwa kosala ko créer richesse ya famille na yo te ozo créer stress et pas mobali oyo azana projet pour l'avenir la famille et stress ozo créer a oluka ki ni côté mosusu et si quelqu'un a retrouvé moto oyo azana vision azana pensée moi si ozo raisonner lobby oyo ya on sentir que je suis à l'aise ya ngo mona batebele balinga babandaka na pauvreté na mwasi moko boye tant wa komi na position na vie à comprendre que mwasi oyo a se développer té atikali ka na se on est toi na maman akeli pa mwasi on komi se polygame a commence à mwasi mo ba marane na ba fête mwasi mo ke na ba réunion mwasi mo ba sala ni makambo parce qu'avec cette femme il est à l'aise donc ba stress eza moko to fani mimi na kata de un point oyo ba stress eza moko ba raison ko kotinda moto akoma polygame quatrième raison mama bia eza pouvoir pouvoir omoni na lobaki awa soko lingo meka motema moto meka ye na mbongo na pouvoir mbongo na pouvoir eza moko biloko oyo na kati ya pouvoir toza na leadership bato ya pouvoir bato na bakaliboso batambosaka omoni na ntango akala yango omona bato lokola bajob ataka na mbongo ebele aka na pouvoir yaki discipline makambo ya sexe alobi ngai job na kotia jamais miso likolo ya mwasi ya monzemba papa na kati oyo te neno ozonga partout na lobi ana dongo bake sexe mpe fo opesa ngo discipline il faut discipline nango parce que eza moko ya baarme oyo kodétruire ya moto détruire ba famille ba makambo ebele eza arme mabe eloko moko matata yango nzambe atika yango ezalaka na kata mariage et puis yo moko oyeba omona soki ozosangana na mwasi na yo moko na mobali no moko omona mwa kimia bosisi mpena bokoka mpena kimia parce que bosala yango na cadre ya mariage toloba bamarie olobi eloko papa fungama lisusu olola lisusu alors pouvoir etindaka motu azwa basi ebele to mibali ebele tala omona baprésident africain bato bazala baposition surtout les noirs biso bato mwindu omona aobima na basi nyonso baserviteur na ye parce que aza na pouvoir azolinga aexercer pouvoir tala Salomon alinga basi nyonso bana nyonso ya baroi ya bamboka mosusu azwa 700 femmes ezalaki baprincesse ya bafamille royale donc au roi
kaka roi ya mboka wana akekuna atali azumwana na abali aende na Israël sikoyo technique nezali nini nalinga basi bana na bango pour moi ba bundisanga exact obundisanga nde na bana mwana na yango mona royaume ya Salomon ezaki na bitumba te aviva guerre ata moko te parce que ba roi nyonso bale ko entourer Israël ba roi nyonso ko bazaki na bakati ba mboka wana azwa bana na bango abala bango moi obundisa ye exact obundisa nde parce que azo ko exercer pouvoir na ye pouvoir et même à monter dans la baseébélée. Tala David a qui a pouvoir à matin de coller à balcon. À mon moi ça soldat na yabi wala moi ça na. Au moins ça il boye la ngai. Pouvoir. Donc pouvoir et ça la pouvoir na mon. Et tin na monter comme un polygame. Na succès papa. Et que si ça na pouvoir. Voilà. On se parce que ils ont leadership. Et même mieux na influence mon boy. Influence wana parce que badi bali belé basi belé ba mona ka influence étoile ya moto ba moni pouvoir aso commander bato aso commander musique aso commander mateya aso commander locomobo aso commander onction et so toucher ba vie bato aso bika cette histoire là attire siko soki moto oyo azana pouvoir wana ana discipline te na aspect sexuel akozwa basi belé akozwa mibali belé. Parce qu'à Otala, dans sa PDG, dans sa businesswoman, dans sa monde, dans sa pouvoir, dans sa travailler à Mibali, il va travailler là. Au moins, moi, je suis là pour la moi, c'est mon bali. À comment le balois mon bali. Pam, pam, pam. Donc, ce va pousser les pas là où résister. Bah, tu belé, ma maman belé, a pouvoir, a pouvoir, a ndaku, a la serviteur, ya mobali, moi, c'est mon boy, ya mobali, a l'ingi boy, pour la réponse à la pouvoir. Avec le pouvoir na kosa le loko nyonso oyo ngai na lingi donc ko tester ba tuna pouvoir eza moko biloko ko mema mutu akoma polygame quatrième n'est-ce pas cinquième eza insatisfaction sexuelle au moins mutu so eza insatisfait sexuellement abi malibana siko yoza mwasi ya mutu ou éviter que ou éviter que sunga mobali non ambetu te de yo ça la glace de pour là wala la kaka ce qu'on est là la wana ce qu'on mobali la soixante azwango wapi c'est ça tant yo zo ba toujours dans sa fatigué vendredi tout c'est la vendredi parce que week-end OK musalati vendredi en OP goudé voilà. Si vous montez c'est la carte vendredi, et ça la passe mon sous autobota, à celui-ci mon bali 3 mois. 3 mois là mon bali à celui. Après aux celui-ci mon bali une année. So sexuel, aux sala, de l'engos même la mon bali wana, aux risqué abimaliban. Voilà. Parce que azo ton naté, to azo soit la satisfaction la été. Imaginez-moi ça le bino abimata, aussi ici kita. C'est-à-dire que glace. Glace quoi papa. Yo ça oyo lumusala so aussi ici OK kitakasi. Donc mon bali autala ke no bon rapport au sali il fallait biso mi balé to CP. Parce que ça dit qu'il y a 2 personnes. Mais ceux qui et continuer boyer aux hommes na mutu wana alu ki sika a cause satisfaction. Parce que il faut au moins et pas mi bali tout ça les loko mona kati na biso on nzambatia il faut na sentir que Mouton n'a pas tout ça la connexion. Voilà. On se comprend. Connexion, on a fait ça. So connexion, les atteint, les sentiments atteint. Même si on le battait, papa, baba. Si on le battait, voilà, c'est tout un problème. C'est ça. Parce qu'il faut manifester sentiment. Il faut le battre et le sentir dans la katina. Ce que tu sens, ce qu'on vocalise en haut. Et ils ont poussé aussi mon tour parce que ça va sentiment va kanga en haut. De one is a point. Aussi et pas mes bali. Ce qui moi si na yo azaka satisfait te. Papa, au tin de Kilibanda. Parce que ezaka yango el moko et singaka otuna moi si na yo olingaka za ndenge. Très important. Ou alors moi ça mayele
Yemoko Lukaka a travaillé dur à sa semence. Parce que mi pas li ba wele là. Et on va la wele là, on va le hasard peut-être à wele là à se satisfaire. Alors moi s'il faut dans la capacité ya oyeba que non net tout ça boy, il faut na sala tout. Na la contrôle. Il y a situation oyo pour ngala tonda. Voilà. Son a tondi simaye a otonda. Mais ce qui yo tiki a la contrôle ya nyonso, tu risques qu'il y a tonda. C'est ça, et ça devient un grand problème dans les mariages. Ça devient un grand problème dans les mariages parce qu'une femme, où elle a satisfaite, où elle a autonité, à Robalonta à Liban, à Roluka à Ton à Liban. Et sur Robalonta à Ton à Liban, ils ont démonté pour ça qu'il y a Ton à Liban, mais ils ont dit où ils ont satisfaire moi si moi. Donc ça dit que na biso mi balé, na moi si na mon bali, il faut que ça l'effort était bon pe sa qualité ya bien, ya vie ya mettre na bino. Et ça appelle ma qualité papa. Qualité ça dit parce que il faut ça la flamme, il fait ça tous les deux côtés. Ça dit que mon bali ya la flamme, moi si pas sans flamme. So so biso balé tout s'enflammer tant to là la bien. Voilà. Ça la kimia morale pe ça bien stress ça. Mais ce comme mon so comme c'est-à-dire que moi, si on a un ton mobile, on a un sepelaté dans l'ennemi aux opérations de la IA. Et ça, on a un critère, on a un mobile, on a un moi, ça s'est comporté dans la catambe. Voilà. Maman, bien, on a toujours que vie sexuelle, il y a chaque couple, ils ont différent. Ils ont différent. C'est-à-dire que n'engue ba oyo ba se satisfaire. Ils ont n'engue ba oyo ba se satisfaire. Yawana zala prudent au luka au copier au monde dans film pornographique. Zala prudent au copier au moninga no azobetelo lisolo na téléphone. Kenga bazalaki na ngaboyi. Tonga nazalaki na yeboyi. Oyo bango bazali bazana ndenge la bango ba se satisfaka. Ndenge me bango la satisfaction la flamme. Mais yo na couple na bino bozape na ndenge na bino boko sanganela. C'est-à-dire que ko copier mutu te eloko eza important ezali ko koma na satisfaction. Donc ce qui bango basala 5 minutes na 5 minutes on va se satisfaire. Gloire à Dieu. Eloko c'est important eza satisfaction. Donc koma na place. Mais ce qui bango bazoka 1 heure du temps pour ba koma na place ngo eza bango. Donc, yo ko lukate mobali na yo akoma na 1 heure du temps pour yo sepela. Pour le coup la moninga na nga mobali akoma na 1 heure du temps. Donc, luka oyekola ndenge ni couple na biso e fonctionnel. Ndenge ni vie na biso ya mbetu ezalaka. Voilà. Et le lenge vie na bino ya mbetu ezalaka soki bo sepela ka bino mibale, gloire au Seigneur. Dimanche, jeudi à l'église, fais ça action de grâce. Le bas que oui, j'ai été béni ce soir. Alléluia. Yes. Donc, et ce sont des choses qu'il faut et bon pour le couple, ils ont un problème. Voilà. Et tous autres dévouements, na 6e point, ils ont obsession sexuelle. Maman Bia, obsession sexuelle, ils ont été que Moutouana a insatisfait. Mais ils ont accueilli à ton narraté. Ils ont donné donc il y a ton narraté. Il faut y avoir que plus de là, plus de vie sexualité à ton souhait. Et kitaka. Il y a bassi mon sous. Et mataka. Alors il faut comprendre que mobali nanga azaki na ba capacité boye na âge na certain âge. Et na âge oyo ba capacité wana ekiti. Le kiti, moi ça m'a yélé à Oluka yeba, le lenge nini, na ko ko sala toutefois pour la proposer sémence na bisa sémence na koma na place oyo mobali akoma na komaka na capacité au mobali na nga akomina. Mais soki okomo melisa mobali bimela me okomi ba mibale bele ba ba soula lelo
tout simplement pour amakisa ma capacité na et ça danger parce que batebele ba kufa na yango oya kufa okati vino pembeni et batebele il faut yeba mama bia tozana au moins 4 ou 3 ou 2 sortes de vie sexuelle ya bato bato mosusu baza trop sexualité ba trop sexualité c'est-à-dire que yé beaucoup va la paix un mois bosimba na binote era ngo normal na kata ndako kimia ya suka beaucoup ça 2 mois aluka kote mobali wala olukote alukote parce que azana mwasi libanda non ali na mwasi libanda te eza nzoto na ye ndenge e fonctionnaka c'est-à-dire que akolanda yo après 2 mois après 3 mois luki tozala misusu oyo bango balukaka mwasi chaque semaine une fois au moins une fois par semaine à cause de la moisi. Et ça ndenge nzoto na ye et fonctionnaka. Et ça na basi musupe baza ndenge wana. À cause la mobile chaque semaine une fois au moins une fois faut ça. Et ça na batu mususu ba la catégorie ya chaque jour à cause ça 4 fois par semaine. À cause ça et ça va démonter ça 4 fois par semaine dans la capacité. Au comporter mutama soko la main ils ont quitté. Donc yé ezandenge nzoto na ye ezo senyela mais ezana batu mususu pe à cause la journée moko soka sangani na 7 mibali te ou bien 7 fois te a opé maté donc il y a la capacité à sauter ta bamir eza obsession donc wana eza ba démon donc aza la capacité ya ko louer mibali surtout on a poto mutala mbongo na ye a louer mibali ya ye na ndako na ye asangana na ye to akenda koluka bango na ba boîte de nuit akenda koluka basi na ba boîte de nuit donc bato ndenge wana baza na catégorie ya obsession sexuelle c'est-à-dire baza na ba cause bango ba mirendre bango moko homo polygame à cause ya condition oyo moko amitié il est insatisfait ala ba film à pornographie atala ba magazine ya mabe azana obsession sexuelle. Et l'on connaît ce qu'on appelle obsession et ça c'est un traitement psychologique. Il faut traiter psychologiquement. Ce qui psychologiquement est faillir, c'est-à-dire que là, il doit passer par la délivrance. Parce que délivrance aussi, et ça moko ya biloko oyo et ko sunga muntu akangolama abima na kati ne loko wana oye akangama na ngo ba mbula ebele parce que problème est wana eza likambo oyo ekoko mema mutu na situation moko abebisa vie na ye dans la vie obsession et mema mutu na polygame dernier point ezali ba lien ya famille mama bia ba lien ya famille ekoko mema mutu na kati ya vie ya polygame moni bato ebele na kati na ba famille na bango baza ba polygame baza ba polygame donc ye polygamie papa na bango azalaka ndenge wana mama na ye azalaki ndenge wana na famille na bango bazalaka ndenge wana donc bango nyonso ba polygame bango bakofana na mwasi moko te mobali moko te donc ye so aza na mobali na ndako fanda na eloko mosusu libanda mibali ata misato yebi ndenge agelaka bango bamosusu mpo akoma asa change bakombo na kati ya telefone mosusu apesa kombo ya grand frère na bango atie sim numéro 2 mosusu apesa kombo ya cousin na bango donc soki fone ezolela yo ntango otala albert moto abenga albert madame albert moto abenga albert te ye moko ayebi bamosusu mpe baa na kapasité ya kokanga banimero nyonso na motu bon nazo tozosolola awa toyepona tosolola toto tosolola toza biso moko te na plateau na flamme toza ngana yo ozolanda biso opesi osali volonté na oyo ya kolanda biso bandeko na nga olakisi déjà amour moni makambo soki tozolobela ngo te papa tobaka non eza tabu moni eza soni yango paster makambo na yoke eloba yaya soki tolobeli yango te bandeko na nga yo mabala ebele ezokufa en plus bandeko ebele bazoyeba te ke yo koki kopousse mobali na bima libanda na banégligence na biso moko
comme si vous côté mobile vous pouvez pas pousser moi si na yo adma libanda na négligence na yo moko ce que ce que l'émission auto solo là bande kunanga ngana yo toko zo maile pas matema kamebele to solo bande kunanga to ça peut passer ma bala papa frère na bala nga pe na bala donc to ça de l'expérience à vie na makamba couple au mona que ceux qui yo moi si oza trop ko kangama milieu za marié ce que pourquoi ça la trop ko kangama papa basi be mabala boza ko kangama trop no funga mate suko to suko mobile no balibanda papa mama demo azawana te demo azate suko moni makambo no so tout temps mususu yo yebaki na ngote on a pas mission mon côté pas ben mission be bazo encourager ba essayer le côté mo ba so apeso sakite kangela esale bo wana zo kakuna mais kati na biso bande kunanga to so la na kati ya bonzambe papa te so to sala ngote bande kunanga mo po ba pe ezate donc question très important l'émission et ça la que émission na biso efungo mais ça que émission na biso to ba ndeni to koloba ndeni to kobongisa papa continue les choses papa abonnez-vous massivement Mabi à Star TV ya biso esika yango ye bomona ba Star tout boningaka nga mono na za ba fana ngai ba boninganga ba boningala ya bui en tout cas Boss abonné massivement na Mabia Star TV. Yango na bino na koka sentiment nga sona bakali ka mo émotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nini na kurate? Okurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yango turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Shogo bosha nyo kanshika biya ngana ringi ya bani ya kami kapesa nga pasadi wa